mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. Donc voilà, on est donc à Kinshasa, pasteur de la foi, l'homme des chiffres, l'évangéliste international, sera en Angola pour évangéliser 3 jours de la campagne d'évangélisation à cause de la foi. Voilà. À cause de fait, à cause de la foi en Angola. Voilà. Dans quelques minutes, nous serons donc en Angola avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayaka, l'homme de la foi. Ozaïnda, Baïro Ozaïnda. Tombola nkolo Yesu mangomba nyoso mikolo nyoso tosangana lokola moko akostila sapapo na simba kibilaka akostila sine mona kilisusu akostila sana bota samwele na musa tanga makila ekatanda akostila c'est une femme inférente des choses qu'on espère. Partout dans le monde, venez célébrer avec nous dans cette grande activité. Bapangi na beto ya Bakongo, bapangi na beto ya Bandundu, bapangi ya Afrika lelo kuza na lukita kano ya mode.
la foi. Batoto ya Maniema Katanga Kisangani Tokwa bote tushukuru baba ya milele. Tubengisi bino batu ya Braza Angola Besana Bilenge batokis bakulu na mukolo wana tozala boye imalamu we Kasaiwa Bayi bonso to mwimbila Fukana malanja shina ndulebo Yudongila monso mwisa kwa Jean-Paul de Mayata Bayi tumwela mayenga yenga Tumugu kwile Bayi bonso mu aktivite Wakonze de la fin Tulite kwa misabo Alléluia Kikambo kama elekela ngai Sambe mobimba sundoli kembo Akiti na se ya lati nzoto Pasi kolanga na libulwa masumu Bagala kabasali banzambe Akose kwa pelokola Yesu Kasi kino lelo yo batikala mabele Solo na bango ekoma suivre Désolé, 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 désolé Likambo kama elekela ngai Sambe mobimba sundoli kembo Akiti na se ya lati nzoto Pasi kolanga na libulwa masumu Baganga kabasali banzambe Bakose kwa pelokola Yesu Kasi kino lelo yo batikala mabele Lisolo na bango ekoma suivre Désolé Oya ngande nzambe ya solo Denga kendaka ndenga kozonga Le véritable Dieu, mon Jésus Otala Masia Iwana Zalikoya Jésus vivant, il est présent, il vit éternellement, mon Dieu vivant. Tala Masia, Iwana Salikoya. Tala Masia, Yesu, Iwana Salikoya. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, le lion qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Maniema Katanga Kisangani Tokwa bote tushukuru baba ya milele. Tubengisi bino batu ya Braza Angola Besana Bilenge batokis bakulu na mukolo wana tozala boye imalamu we Kasaiwa Bayi bonso
soto mwimbila Fukana malanja shina ndulebo Tudungira monsu munisandwa Jean-Paul de Mayata Koi tumwela mayenga yenga Tumugukwile Aibonsa mu activité Wakozele la fin Tulitui kwa misabu Aleluya Koyata Tumwakwila Aibonsa tumwibila misabu Tumugukwile Aleluya Make sure that you have all your personal belongings with you. And we thank you for choosing to fly entire Modern Airlines. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. C'est une femme inférente, des choses qu'on espère, et une démonstration de celle qu'on ne voit pas.
Linda Awa, Angolais, Yindi, Luanda, arrivé à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maët à l'homme de la foi. Voilà. De la foi accompagné de son épouse, là arrivé à Luanda, bana CFC bana Luanda beko yambe na aéroport Esengo, yoka fanfare. L'évangéliste international à Angola, Luanda. Vous voyez l'ambiance, comment ça se déroule. Il y a la musique, la fanfare pour accueillir l'homme de Dieu. Tous les Angolais, tous les gens sont dans la joie. C'est Luanda, Bazane, c'est moi, Boyamba, Moumou, Nakolo. Et là, ce sont les interviews du CFC. Peuple congolais est là pour accueillir l'homme de Dieu. Même à Salim Nondangani n'arrive pas à mon monde. Bino boyebi tozana kanza binoka beti ya de la foi de l'eau un grand homme de Dieu mokili mobimba tande toyamba papa toyamba ye na motema mobimba mpo ndenge amesana kozala malamu na ye ezofuta ye yango ndeko na vi salaka malamu tozali malamu nzambe akopambola yo lelo nzambe apamboli de la foi tombwami aza un grand homme baoyambela esengo. Merci. Voilà, notre père, merci Banderole et Salamaki, groupe théâtral et bon samaritain, parce que les banderoles na bango, et Sengoza Makasi, notre père, c'est pour la bande à CFC Luanda, bazo c'est pour la. Vas-y, fais-moi la dernière. Bana CFC sécurité CFC Luanda.
elaka asine emonaki lisusu wana bota samuele nala mosakotanga makila ekatanda la fin c'est une femme inférente des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et c'est moi ça nini? Bon. Ok, ça va. Mata. Remobiliser CFC Luanda. Bego ya pasteur de la foi. Yoka biso. Bisio awa na aéroport ya Njili oya Luanda. Bego ya pasteur de la foi très mobilisé. Maître Sengoza ndenge nini? Sengoza bikoro domoni pai. Ok. Avançar, bah c'est un avançar. Bon comprendre. Nous avons un aéroport à Luanda. On découvre un pasteur de la foi. Et c'est moi ma case. Dans ce bateau, pour ma côté, nous, je pense que c'est bonjour, placité. Il est solo. Voilà, même si c'est moi ça au Saganate. Parce que c'est pour la le porteur du Christ, le pasteur de la foi. Sécurité, ça, on a cap na Sokoto. Ouais. Ok, non, madame, tout ok. Non, madame, voilà, ça continue, bah, papa. C'est moi ma casse. Je vais contrôler mon moko. Ouais, bon. Téléma. C'est une femme inférente des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas.
groupe bo samaritain ezala na Congo na Luanda mpe ezali yango oyo esengo eza makasi à cause de la foi, le 31, le premier dans les deux. On ne finit pas de voir la biso personne adresse à oui, bango mo bayebi ndenge Nzambe asalelaka l'homme de Dieu. De la foi Adam mutu ya batu, Adam mutu Nzambe apakola. Nde toloba boye tolobi à cause de la foi ekoleka malamu. Boya na oja enda côté ya bareyo batekaka babiloko. Bokomona l'homme de Dieu akoloba maloba Nzambe oyo ekomema bomoi na vie ya batu. Nzambe apambola bino. Boyebele. de la foi.
Quand ça rapide. Là, c'est la sortie. Maintenant, l'homme de Dieu va conduire à l'hôtel où il y a jamais. Papa n'a pas cassé.